na kati lelo ba réputation ya bato bebi ezobeba lelo ba réputation ya bato ezobeba pona nini pona kofinga o bato bazofinga bato mais oui non le mama solo OK avançons lelo bato ba réputation ezobeba lelo d'abord biso ba comédien na ma famille ya bato tout le monde dit mama mikolo parce que moi que non ba comédien va changer ba comédien va stable ba comédien va mi oui auparavant dans linga matin ba bato la famille on se présenter on a comédien na maboke oyo bala mwana ba na famille carrément ba dans linga biso voilà bano mona zo bilo mo ezanga na ngotina ba ta pamba comprendre mais ce que lelo moi respect on a ekoti lelo comédien ba enrobe tape tour na Dubai azongi akebe Paris azongi akebe Canada États-Unis partout sikoyo nde batu ba poni babo malisu bat na babo malisu théâtre nani penza baby city bakan likambo bakan likambo bakam de bomi théâtre pour la famille libota babomi on a nini babomi yango par rapport ya bato ba comment yo lobela bango voilà donc siko solution ni ba cause pour ma finga anesila te ba biso nyos to yoka ba ki ba fan ba gérer bango te comprends ba fan yo gérer fan de ba fan bazana bango wana pour lancer la sentiment na bango on se comprend siko ba fan nango ba ya ko finga na kombo ya ba ya na biso mais quand ba ko finga na kombo ba ya na biso finga na kombo ba ya na biso o ba tinda na bango ba ya ba innocent ouais baya ba innocente yango mona bandeko na biso ba comédien bango mo ba koma pe ba porter parole donc ça dit artiste et comédien a commis porter parole ya comédienne a comme ya finga na ye comédienne donc a parvenir ko ya finga ndeko na ye ya musala likolo ya na kombo ya ndeko mo songolo a bo ça ne pas un comédien et choka quoi makasi et choquant vraiment makasi on se comprend très bien et choquant vraiment makasi les cambo il va se comporter oui comme dans les bandes soit fingi comédien yo comédien le bani pourquoi pas beaucoup va flatter bah on va flatter ouais l'artiste c'est comédien comme va flatter ça dit alors finga mutu aza donc na yebi tino rolo ba ndenge nini azo finga ndeko ne comédien vous comprenez et ça qui te côté tandis que baya na biso ba ça la carrière na bango voilà donc dès quand nos lobby les abakouk na famille libota c'est toi na ngambu ya SB pa ya na zo sila bisalu to moni masa na to shikito yo shikito to moni Linda Cote voilà to moni Mishumbe Mbele il a azalo terre le to moni nan masa nanga de baisse ba Naomi Lo quoi sans compter ba invité ba ya rana po enveloppe ya pe so ozui yango o sentir se retrouver on a bien dans sens wana ba vie na batu donc ba on mériter ba respect wana donc bon ba tikali wana en tout cas allez nesko na auto biso geto jusqu'au ba chaîne wana pe mais elobi te que faut que mon manquer ba Nicole Barata ba respect faut que mon manquer ba Gabi faut que mon manquer ba Mama Top non. Mais les baza ko utiliser par rapport na parole. Lelo, il y a un peu de théâtre na biso et kufa ba de camp te bon. Quand on a PC raison. Quand on a PC Gabi raison. Et belé lelo. Affaire à deux camps va utiliser batu pour na parole. Ça dit na ngambu oyo va utiliser pour na rôle, na ngambu oyo va utiliser pour na rôle. Ya on a bina yo. Comédien aya fait na kiti pour afinga muninga ne comédien pour na kombo mo songolo. On comprend pourquoi pas Bigazo Zela appelle des messages quota ba be ngangana ke ko tourner on se comprend wana zana mama nanga sila bisalu na tikala nanga oyoka te abeta kombo kindandi totonga na tokuta na tournage pa Barcelone ya na salle de sécurité kuta yekuta tumbolanga abinanga sila na tournage mo nese ngamo garde no lelo ngamo no simbele sac la pesa nga sac na simbi sac ti anga ki encadrer à côté na mutuka azo ku baksa ana tali film mo na la lubo bominga mabe do yaya ko comment pe yaya mama boni santé mama anniversaire na sali vidéo so ko mama nanga donc na ba respect ebele c'est à dire ba yaya batu ba dazo memisa ba onkolo ya pamba
Et voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Bolokok officielle. Merci beaucoup de la confiance et fidélité pour ça la Rapso. Vous continuez toujours que ça la confiance, vous continuez toujours que s'abonner, que liker, que partager. Voilà. Je dis un gros merci à Bino pour s'abonner. Merci encore à Oyo. Bozo continuez toujours que s'abonner. Voilà, tout le monde a Natacha Botoya parce que actualité n'est pas bien caillé deva itando que voilà, le long a plaisir à Royambela Bino en lalu maleba, il y a des trucs comme Kaosola actualité parce que internet on a ko la la muka makambo ezoyaka kaka de part et d'autre. Alors tant que mambozo attend que biso ba pandisango ba analyste ozana pour que tout selango ba analyse. Voilà, là je dis un grand merci à Dorcas Bolokoko, merci na Mama Zozo, merci na président Yoshua, merci na famille na famille Boto, merci na mon caméraman Roméo Image pour voilà so zalanga même idée au copanzalanga déjà caméra mais ba invité nanga et là je dis bonjour Lalou. Ouais, bonjour Natacha Boto. Bonne santé. Ouais, santé ça va. On a profité, en fait, ça avait monté la battu tout bas là biso. On dirait qu'il y a Bolokok officiel. Bolokok officiel voilà. Et la moni bon Dorcas. Dorcas Bolokok on appelle sur Mbote place Ali et merci la battu tout. Il y a poto na Paul Mwamba papa social. Merci beaucoup Paul Mwamba papa social liboso mai si mama imutaliki azate. Et merci na yo et na osenga na batu nyonso baki mambangu na comptoir Mabina. Na comptoir Mabina na marcade 47 kuna bazo bakisa bokoko bazo biloko kolia bazo nyonso tout o ezaka mokili bazo kuna teka bio ipa Mabina na comptoir wana biso nyonso ki mbangu kuna na bosa peut-être junior pazawana aroyamba biso et Papa Albert Mambo na PC Bambote place à en tout cas mes condoléances. Ouais, merci pareillement. Voilà. Toi et la Jani. Ouais, toi et la Jani et la Linette pour nous présenter bah sincères condoléances la famille biologique. Il y a Venabiso Jani Faye et sincères condoléances la famille artistique Mobimba parce que tout Bungisa pilier dans l'un des grands vraiment il y a Mboka Nabiso, il y a Jani Faye Atika Kibiso donc toujours là Naibiki to solango déjà bientôt la 4e émission et c'est moi le besoin pour lobby non kaka donc déjà il y a Jani ala ponanga saint papa voilà papa oyo yo na yeba qui vraiment malamu mingi la ki poto parce que na kisasa toujours qui chance jouer na Jani on comprend mais il y a Jani ala parmi batu oyo l'air na bandi mamba bar na 2016 lenga na bimba 2016 2015 ya jana benga donc lekelanga ya jana benga abina nga leki en tout cas niveau bambi biso na mabele a na ndaku na bina yo comment ozu inspiration na wapi abi biso lo sala ba théâtre biso tout au sexe rabatu mais yo na évité soza neni et c'est tout ça sur mon chango voilà en tout cas il sera chango ne tombera jamais chango biso le raté donc chango va te rater donc ça là qui n'a bien makasi comme on a pilé le roi Jani voilà oyo na tala depuis bon mois na andi manga bongo en tout cas il sera bien makasi et l'air na bandi ko comme ba film et pas Naomi Barcelone na PC Mbote maman formidable place à la photo deux fois mère Mbote ma RK Muchanga Champions League deuxième film na liboso na jouer ça mettre pinga maman Jojo à partir à poto et il y a manga normal tout et deuxième film na rejouer c'est il y a Jani Faye il y a Jani na bengaye allo il y a Jani est-ce que va intervenir na film na bino problème tel qui toza pona bino voilà na briefé ba jouer qui na prince Tumba ya na prince Tumba na PC Bambote place aller donc il y a Jani ba jouer na père na prince Tumba na PC prince nani prince Tumba ouais prince Tumba azaka na azaki fa major bisadi na les amis du théâtre tu na kanisi de prince nani prince Luamba te prince Luamba te prince Tumba OK donc Prince Tumba ba joie ba on mi balé ba ça là une affaire ba 7 tableaux voilà c'est plein d'histoire encourageant vraiment bino la histoire de qui on a s'appelle nango et heureusement pe fin be kota et be tapé donc
ya Jani nana ba souvenir vraiment et puis on benga chaque semaine. Voilà. Et puis sera aligné à ça l'émission na poto. On benga la lou mikolo na théâtre ngo na ki na ngo makamne. Actuellement les amis. Pour la bazoli nga ba ya mbanga na. Na yebani na. OK. Tala niveau ya confiance wana ya Jana pesanga. On benga chaque semaine raté. Voilà. Donc et ça là n'a pas si koyoka ya Jani atiki biso. Donc biso soué na biso zalaki ve azonga awa pour que tozwa sagesse na wana tozwa jeune na wana to bénéficier nango mais nzamba a jugé autrement et ndeba lobaka mutu moko te au précipité na calendrier na date au nzambe ata rendez-vous na mwana ye moto donc ya Jani molimo na yo on les a déjà ouais c'est déjà mercredi c'est mercredi déjà mercredi to kozala wana na aéroport et mercredi kolongwa kuna na poto pour ko jeudi ana Kinshasa donc tozala ibele ba tout bana pesa ba le lisabiso tozala vraiment belé ba comédien tozala wana po o ezali vraiment likambo na biso merci bien ba musicien pour na ba musicien bi bazala ki na réunion kuna to mona papa na biso Redi Amis to mona papa na biso Félix azalaki et puis papa na biso nan Juna Janana azalaki wana et merci pour l'héritier Watanabe. Voilà, Goga Héritier Watanabe en tout cas, chemin de la gloire, donc rien à dire. Nzembo Moïsana Maya en tout cas, et ça va bien. En tout cas, merci beaucoup Lalou Maleba para de moi, to kota kaka na actualité au mystique na Kapachou la base de place de Alice. Sourani na bengo raisonner capable. Na raison capable par cadeau. Kito makasi, voilà Malika. En tout cas, biso tout autre que bakangi moura de la presse et ça la biso passe parce que tout c'est pas na malheur à muningati tout c'est pas na malheur à muningati mais eloko e kamusi batuto ko lela no ya Jani na koti na si ya mabeleti no ku ko ngeya na bakinte mais actualité monsieur koti ok moura pas bande pe ko lela ya Jani mais ba question ko tout na beaucoup plus balobi est-ce que muto aza personne publique ana droit te akangisa mutu autant la béton que bango bayaka na actualité na bango autant que biso ba journaliste ba pansa surtout tout monde selon analyse et comme problème est-ce que muto za personne publique en qui pour kangisa mutu bon personne publique a koki pe ko kangisa mutu parce que ils ont un moment où il y a diffamation. OK. On comprend? Ça dit so diffamé na combo ya mutu. Oui bakangela ngo justice de kanga. Donc en fait, ils ont loi. Voilà. Donc ça dit loi de kangayo. On comprend? Parce que toroke na biso na yo na justice. Ngala ko lo baba on a limbisi Natacha mais loi temte limbisi on se comprend et premièrement na yeba na kangisi mo parce que ngape na mona mu ka kangi mais na ebite so linga na kangisi mo on se comprend voilà et muto kangisi mo yem taidi pourquoi kangisi mo on comprend donc nga ndeko to lo ba to c'est pila na malheur à mututé parce que prison ils sont déjà passé il y a pas si voilà ils a passé il y a pas trop c'est pélaté mais faut yeba nani mutu akangisi mais il paraît tozo kake te confirmer te mende ka to yo kake no grâce mutakangisi na coach de to yoka ah donc ne bozo yoka donc ils ont rimer que non grâce mutakangisi na coach misusu yo kende ki la patron mutakangisi la patron non bon, donc nous avons Rimer, donc Rimer, Eza et Loro Mogo, na habité, il y a le Koutia, il y a Solo, mais ceux qui na Rimer, on a gâté Loba, ceux qui ont Bango, en tout cas, bah il raison ni oyoyo, bon bah il kanisa, mais les Kamoussou, ceux qui sont allés dans la famille, tu robin dans la famille, tout cela, parce que les lots, déjà prison. Bien justice batulo ba komisa ngoso ke funda mutu na justice oza mutu mabe or justice eza wana pona ko edenga na yo na likambo to yo kanate to ke devant l'état ça nini ayo ki sa biso akata yango c'est-à-dire Natacha yo ko bandalelo ko lo bali susu boyete et la lou yo pe ko bandalelo ko lo basu boyete en tout cas o azui garde ndenge o basu garde ndenge parce que na biso moko to ko ka kokata yango te omoni raison yango na ki n'arrive pas l'état mais les biso comme ça yango so na ke kanisa mutu ils ont mabe oketsa mu na place ya pasi
non. Donc on même non mutu pe sika ya pasi ya normal. Le sika ya pasi ya on loba awa. Et sika ya pasi bakendaka yango soki ozana tort. Vous comprenez? On a conscient que non on a diffamé. Batali ba preuve yango et l'accepter que oui mutu ça yini a diffamé. Mais na mitema pe dépend de na mitema ya bato. Parce que mutu musu na motema na ye amona ezala ngo normal. Mais na mutu musu na motema na ye a okokate parce que mitema eza différent. Voilà. Les arabes Natacha. L'esprit na biso eza différent. Yo roza na ndenge no vivre nga pe na roza na ndenge na vivre. Façon yo monela likambu eza façon le musu ndeko na monela likambu. On se comprend. Si ko bati musu mitema sukaka. Ba bota mana ki motema mabe mo boye. Mutu musu su mutema sukaka. Voilà. Donc encaisser tellement trop ne ayo sanini ayo ko céder. On comprend. Donc nengo yobi ba rimer il paraît mais ngana osenga na bandeko sokezal ya solo ba mbakangisi en tout cas baluka ba sola kaka na ndenge ya famille mutu dako makala même soki ata mutake makala soki boke na dossier tika na parquet on comprend makala kuna za kanango ba on ba na problème te donc parquet mdasa la nini yem dasi sa mara pour mdako ke prison ka balongoli kaka nini charge wana batiro quelque part donc so ke na parquet au solo li au retirer plainte quand na mizo bengi mbamoko ba bengi kuna batini mutasa yeni abimi naye omoni donc ngana on se plana naza ko encourager en côté parce que ça passe omoni mutu misana ko sala musana e azo luka kwanga na e ya revivre bokangie pendant tamuro oyo au sala et puis ba ko kanga mura na 23h na 23h donc presque ba 0h presque ba r ba ko kanga mura et puis bakangi mura lokola criminel moro boye wana sikoyo wana toza allusion na l'état congolais. Voilà. On comprend parce que badaro kanga mouraza isa service ya ba bureau de place de monnaie na ba image. Donc ba onde mbaroye ba soki pourquoi ba ko kanga na ba air wana. Voilà. Omoni mais ngana osenga na bandeko ba kitsamite bazongisa mitema sima soki za solo bandeko wana mbakangisi bazongisa mitema sima toza famille totalaka mabete omoni lemsu ndeko wana pe mura aidaka pe ndeko wana tali na likamoko boye omoni donc tobosanaka bolamu ka mbala moko te lelo makambo Natacha komo apesa pasi bato ebele bazobosana ba bienfait ya bato bazobosana ba bolamu ya bato on comprend OK totalaka mabete totalaka pete mutu wana un jour na melaka pe mai na ye zokomba mutu wana un jour akabela anga pe mbongo mais lelo bato bakoma obosana vite bakoma ya ofinga mbangu omoni parce que na bato musu basala mate pour nous rappeler bato babulamu basala bato musu barabongo te on comprend bato musu barabongo te voilà donc yebola muna sala yango nzambe ka sa nini afuta ye mais lelo yo ndenge makambo ezokende ekomo kenda mabe mutu musu abotama mutema mabe te mais ayo koma mutema mabe na mukili parce que ba makambo yo azomona OK ozo comprendre Natacha ndenge to abeto abatu obotama na ona lisumu bon oui biso les seuls mudana azanga lisumu ya Jésus Christ mais biso na yo to abata masumu voilà na botama na nga na kabaka mais na ko maboko makasi na mukili pourquoi na ko maboko makasi parce que ba réalité o na moni yango esali ke na sa nini na ko maboko makasi on comprend donc les longs bateaux ba ote ya biso zaka bateau to zomona parce que réalité ote ya biso batu bazobosana mbangu donc mutu moko aidaka yo atale msu 5 ans passé 3 ans passé lelo ko munguna na olelo lelo komise munguna oso comprendre parlo ngolo bani parla na zoloba na ndenge makambo bebi dama comme bebi na ndenge na sasa ko kangisa na ka mais ya ko kangisa bandi lelo te affaire ko kanga na théâtre bandi lelo te bandakala mais est-ce que biso la théâtre na mona nga mundai kangisa muna théâtre ta to kangisa muna théâtre to mona ya gola côté prison
Bon, il y a Gola Goda prison à Kinsa Gola. Ah, Maleba, où ça, le cas, vous avez internet? C'est là, mon a Gola Goda prison, mais il y a habité dans Kinsa Gola. Mais tu as Kansa Kende, on a vu ça, moi, si Marina, tu as Kansa. Il y a là, même Kansa Gola. À Kansa Marina, mais tant il y a Gola comme prison, on a tala, dossier de Mébélé, Batubélé, se présenter pour nous. Il y a un autre Lobano et Loro Oyo, Natacha. Kokangisa Moutou, Eza Mabete. Donc, il a encouragé nos Kokangisa Moutou, Eza Mabete. Eza, quand il y a devant l'État, on va dire net fois. Liboso ya l'État, bayaka, na likambo ngana yo, to ko ka traitant ngote. Ya on moni to ya pas l'État, l'État fancio afin de babenga ngo confrontation. Comprends ba ta français ba bien ngo. Ça dit ba o sambisa biso mi balé. Pas ba juge. Voilà. Pourquoi yo sala kangwa, tena sala ngo ba zaki bon ça va. Ngana limbisio. Mais je sais ça nini et kangio ou soit ba rolo bon yé le roi d'aro funda fa ben da plainte les ça sont bon ben da plainte après c'est bon ben di plainte alors yo ça nini au footing mandat na et amende na ya l'état on se comprendre ko kangza muna prison ba ke bo mamututé c'est à dire mutu akei ba sambi azana raison ou pas au bibi au footing ba mandi na yo parce que ko kangza ngo na bo mamututé o ba ko katelo le msu peine condamné à mort. Mais ça rara, la diffamation de Tozoloba, nous a diffamé contre Natacha. Vous comprenez? Parce que nous avons Natacha, il faut que ça tout na kati. Les gens réputation à battre baby, les gens réputation à battre baby. Pour la nine. Pour la refinga, on va dans finga battu. Mais oui non le maman solo. OK, avançons. Les gens battu ba réputation au baby. Les gens d'abord biso ba comédien na ma famille à battu. Tout le monde dit maman Mikolo. Parce que moi on a dit non ba comédien va changer, ba comédien va stable, ba comédien va mi oui. Auparavant, tu en ligne en matin pas battu. Mais ma famille on se présenter on a comédien. Ma boké. On parle moi na famille. Carrément ba ligne biso. Voilà. Bano mo na lo mo ezanga na ngotina ba pamba. Comprends? Mais ce qu'on lelo, moi respect on a écoti. Les comédiens en gros mais tout à Dubaï, à Zongi, à Québec, Paris, à Zongi, à Québec, Canada, États-Unis, partout. Si quoi yo, n'est pas tout va poni, babo malisu batna, babo malisu théâtre. Babo malisu tu es koufa na. Non, na lobby et loko yo. To uti na théâtre qu'on dit maman na passe. Biso ba comédien on dit maman na passe na ba famille à batu. Parce que à l'époque tu auras du lot côté devant batu. Vous comprenez? Les lots to komi na moi valeur ou n'est pas battu. Mais les locaux à l'issue battu, baliba bomba biso l'issue. Ça dit que baby sa réputation la biso, diffamé sur biso. Vous comprenez? Les locaux à réputation est battu et baby oh ba misu ma ba le koufi. Vous comprenez? Ba misusu, ba misala et koufi. Ba misu ba relation et koufi. Vous comprenez? Parce que muna mutune na otoro bano azana ndenge encaisser la likambo ngala lu na roza nga garçon babenga ba wana bato supporter makam na roza nga mutu na supporter makam na lo ba bongo mais mutu mutu supporter makam bute mutu mutu yesu gane asuka na bitumba ko beta. Mais le théâtre on kaka bino mo pe ba comédien bozo kana ba vie privée na bino devant itandoki bino mo bozo bomba ka wana ba comédien wana bon on est dans le bano toi biso non ba comédien mais toi même idée voilà toi même esprit OK ça dit ngani na za boye en 15 jours na roya enfant na kitsawa pona ya na vie privée na na TV en 15 jours dans ça on dit zo comment tu pas non ça fait combien de temps est-ce que do yoka uzoba moya la lobi internet c'est na okate. Mais les autres ont un likambia ko baby sa théâtre au yo peut-être que vous ambia kapé na masola parce que vous aura papa vérité ndeko ko mona nani penza baby si théâtre likambo bakan likambo bakam de bomi théâtre bakani ba baby théâtre de kana nana les abakouk la famille libota babomi on a nini babomi yango par rapport ya bato ba comment yo lobela bango voilà donc quand on finga tous les deux quand ba finga ka si ko solution ni ba cause pour ma finga anesila te ba biso nyos to yoka ba ki ba fan ba gérard bango te comprends ba fan yo gérer fan de gérer fan de au monde été ba fan ba zana bango wana pour lancer la sentiment na bango on se comprend si ko ba fan ngo ba ya ka finga na kombo ya ba ya na biso
Mais quand ba ko finga na komba ba ya ba finga na komba ba ya na biso o ba tinda ka bango te ba ya ba innocent ouais ba ya ba innocent yango mona ba ndeko na biso ba comédien bango mo ba koma pe ba porter parole donc ça dit artiste et comédien a commis porter parole ya comédienne a comme ya finga na ye comédienne donc a parvenir ko ya finga ndeko na ye ya musala likolo ya nakombo ya ndeko moko songolo abo senga ye pas a comédien et choka quoi makasi et chokanga vraiment makasi on se comprend très bien et chokanga vraiment makasi likambo yo ba se comportaka oui parce que ndeto za boye ngande na milingaka nakoyi kopesa nakokabola honneur na nga na mutu te voilà on se comprend et ba ba bossa so zongi na bible bible ezali biso ezaka na mutu moko ba kopesa honneur on se comprend ezaka kolo mukele yem voto pesa honneur respect oui eza pour na biso bato on comprend respect pour na biso bato mais autant le faire na TV autant un artiste comédien afandi pour finga ndeko ne comédien parce que mudali banda so fingi comédien yo comédien lo bani pourquoi pas beaucoup va flatter va flatter ouais artiste comédien comme va flatter ça dit azo finga mutu aza donc na yebi tino rolo ba ndenge nini azo finga ndeko ne comédien vous comprenez et ça qui to côté tandis que ba ya na biso ba ça la carrière na bango voilà donc dès quand nos lobby les abakouk na famille Libota c'est to na ngambu ya SB pa ya na so sila bisalu to moni masa na so Shikito yo Shikito to moni Linda Cote voilà to moni Mishumbe Mbele il a azalo terre le to moni nan masa nanga de bes ba Naomi Lo quoi voilà sans compter ba invité ba ya kana po enveloppe ya pe so ozui yango o sentir se retrouver on a bien sens wana ba vie na batu donc ba mériter ba respect wana donc bon ba tikali wana en tout cas ale nesko na auto biso geto jusqu'au ba chaîne wana pe mais elobite que photo ko manquer ba Nicole Bagata ba respect photo ko manquer ba Gabi photo ko manquer ba mama top non bango ba chaîne na bango ezala ba plaire kolika ba chaîne na ba yate omoni donc yo on a bina yo ba pesi ba vie et pas ba bazo mériter ba respect et belesko nga esala nga ba frisson omona mutu ayi a finga Belvi Kandi ndé a finga Sila ndé a finga Lemso Bakata a finga Yursil Pechanga. En tout cas, merci beaucoup Lalouto qui est déjà Nachito, on a Gabi, ba sortie médiatique à Gabi. En tout cas, Eningisi Zaï, affaire Karaya, Kokangisa Yamoura. Il y a Gabi qui est plus loin parce que c'est maman Tumba. Alors, matière bango moko ba pesa moura. Famille Libota. Bango moko ba pesa moura matière parce que moura vanda na bango, moura lia na bango. Analyse no kosala. Bon, nga déjà na lobayelo moko à propos teni ya mutu et s'engagea kai. Voilà. Et surtout nga na Gabi toi ni carrière, ya makasi ya carrière, toi ni car makasi ya âge. C'est-à-dire nga Lalou na monopole te ya enfin na TV na kit na TV pour la contredire ba propos ya Gabi. Parce que ça ba propos na ye mutalobi yango nga na lobango clair nazalaka ni famille Libota ni Abakouk naza artiste et comédien et soki ya Gabi bimise loko ya bongo soki bon na ebite ya Gabi soki ba période donc azalaka na famille Libota na ebite mais soki ya lobi mamba bongo nga na loba c'est gaza na ba preuve bien c'est à maîtriser vraiment marambo à lobby. Vous comprenez? Parce que dans ma propos tenu à Gabi, donc ngai vraiment nazana na pena na mot ya quoi ajouter bien ko analyser yango qui couper ses torts bien couper ses raisons na wana na monopole wana te parce que ya Gabi aza muninga na ngate elle est libre ya Gabi par exemple libre na ba propos na ye comme tout le monde aza libre fa na kiti pour alo ba propos na ye o ezo ko engager ye moko vous comprenez donc nga ba Gabi baba mbiaka baba ya na biso o biso kuti na musala et nde balobaka mukolo ba pesa conseil te mais celui kambo ya li balobaka
mais moi bato ba ça peut moi contredire ye babia gaber ara ko pelisa moto bon wana ezana bato o ba talara ya gabi na liso bo moni la ya gabi donc soki ba ye ba bi ke ya gabi azo pelisa moto wani za bato yo ba ne ba talela ya gabi na liso na bo ba mona ya gabi pelisa moto yo mondo mona ya gabi ngai na mona ya gabi ya na ngai artiste et ya na nga sepila na ye makasi na ba respect mingi pa na ye et Marambo ya lubaka sanangage ye et dans la benga ba nzoko parce que ba ya gabi fodo tsaka bango ba gabi ba jouer na ba sila ba jouer na ba Belvi ba jouer na ba Irsil Pestanga be bakata da so bango na bango bazo fingana nga na retrouver na ngo normal zo mo bitumba banzoko wana bitumba banzoko Matisse ndeo karapasi donc ya gabi soki bazo fingana bango na bango nga na retrouver na ngo normal parce que ba pe bazala ba finga ya gabi o senti bano ba oya sika ba démarrer ya gabi en parce que on a ba bana wana o bazo finga ya gabi bon nga na koloba lelo théâtre yango tout le monde aura ndenge comme voilà c'est comment et d'autre part tout ça la peut-être mais au baloba respect eza réciproque OK ça dit soki yo mukolo wana posa les cas respecter yo peut respecter les qui voilà parce que respect ça la mara te pour na ba amiki non et ça la mara pour na mukolo moi muke pas na ça respect omoni yango ce que so moni bato bayaka wana ko ya bungela ya gabi bango bana liste o batela ya gabi donc yeso amoni ka ya gabi be singa libaku aya koloba ni na to loba propos teni ça langage ya mutuye moko mais net nanga na ko fa na kitite pona ya kubungela ya gabi bien na finga ya gabi ya gabi ka finginga na mona ngoza normal aza yaya comprendre aza yaya mais na oyate la TV ou soit na luka ya gabi place ya gabi za la place na mona ya gabi na ya gabi na comprendre na sali nini so problème ezali nga na zali kinayo luba na ngai ata na privé ata na téléphone parce que nga pe na bi na kombi da mukolo na za pe na ba engagement vous comprenez ya monto lobi respect eza respect a kesu plus loin abebele baza ko utiliser bon ka rapport na ba rôle ya gabi ma tumba bon wana akosate alobi vérité wana akosate ke bele baza ko utiliser bon rapport na ba rôle lelo yana to baloge théâtre na biso et kufa ba de camp te bon quand on appelle ça raison quand on appelle ça gabi raison et belé lelo affaire à deux camps va utiliser batou pour na ba rôle ça dit na ngambu oyo va utiliser pour na rôle na ngambu oyo va utiliser pour na rôle ya on a abina yo comédien aya fa na kiti pour afinga muninga ne comédien pour na kombo mo songolo on comprend pourquoi pas yebi gazo zela appelle des messages quota ba be ngana ke ko tourner on comprend pour na zana mama na sila bisalu na tikala na oyo kate abeta kombo kindandi totonga na tokuta na tournage pa Barcelone ya na salle sécurité kuta yekuta tumbolanga abina sila na tournage mo nese ngamo garde no lelo ngamo no simbele sac la pesa nga sac na simbi sac ti anga ki encadrer à côté na mutuka azo ku baksa ana tali film mo na la lubo bominga mabe do yaya ko comment pe yaya mama boni santé mama anniversaire na sali vidéo so ko mama nanga donc na ba respect ebele c'est à dire ba yaya batu ba dazo memisa ba onkolo ya pamba nga d'autres na fanda to fanda na bino boe na tuna garde komoko bon non en fait na yamba zoom na TV l'émission yes zoom mais mam ça na posa biloko oti ko bela holoba na posa na oti zoom e singa bi ya ngande na boya ta mam sa pekisinga na otika te parce que na otala intérêt na nga à répondre bon oui parce que n'oublie pas les lots babakou qu'on a bata force voilà on comprend babakou bata force les lots au gros sa chaîne des abouillés donc c'est boulot kokoti azana soutien ya bateau basara ni basoutien on comprend et une fois bibo ngale on a commis abakouk na on le la mam sisi la bisalu kasi babakouk bosani mais on sait quoi pour babakouk ba banane
baza ba fan o ba ange adorable ya Mams parce que carrément ba ça ni ba ko soutenir yet vous comprendre eza na robenga ngo eza intérêt carrément c'est intérêt vous comprendre très bien parce que auparavant toi na la famille libota tu auras pe na bakuta est-ce que yo mona avant ezalaka ezalate au vent ezalate kolobela Mams kolobela belle-fille ezalaka mais l'air vague oyé mon pépé batu musu ba changer na ba chaîne na bo ba kombo ça dit moi dans mon chaîne ezali ota akomizango abakuk chaîne ezali ota akomizango famille libota ate mo intérêt wana ka c'est intérêt ti c'est dit que famille libota faut batalanga pour na olobela belle-vie parce que famille libota ba ange yanan ya belle-vie kandila patron famille les abakuk baba ange ya Mams la bisal ça dit ngala lu so ka ko banda leona bi leona komi nanga abakuk chaîne nanga soke zaki na 1000 abonnés carrément et comment rombe net tabita nani tabita nzombo comment tabita zonga s'il te plaît chaîne naye ezaki lemsu na C mais là biga ngala comment nanga abakuk chaîne mbamu sene et pour moi ça dire intérêt moro voilà oh lelo eza on bena ninga mabete parce que munda mundo luka kwanga na kwena ye OK mais to sala ngunde bien voilà lelo guerre longwe loyal guerre lelo komi ya kofinga na ya ko simba ya ko na solo na maladi même parce que Natasha lelo ba magambo mitema tuto yebite batebele lo ba zo bwa ke la plupart de maladi pour la guerre oyo surtout na bina maboke on se comprend ça dit alinga comme ça moutonga ya ye kaka ya ye mais non aza mutute non tout ça la guerre est loyale voilà ici le péchant a publié les amso sur film moko premier épisode dina na kuna premier épisode ba pécha lo bozap ba dina chou bozap to pesi des voix to beta 100 ans à 2 jours au moins guerre ça dit na ngambo ya babaku pour bakoti na 2 jours 100 ans ba metani voilà famille bote bakuna ni nezanga mama te machine ya ngwana boswa ba caméra ya ngwana boswa bosala to les abakou to les bonnes images to les bonnes nini on se comprend donc na sens wana ba guerre wana il faut ezala bombo mais ba guerre go comme matemu daleki na tebe ko finga pena mutu nini point faible ya nzoto mutu yango le bifo justice ça musana ye mais oui au moins affaire oyo na to lo bano loko yo l'état aza mabete l'état aza wana pona ko arranger problème o ngana yo to yo kanati voilà on comprend ce qui Natasha la le gars va finir Natasha bon ce qui a yo Natasha tem to au funda même sous famille de au funda parce que Natasha botot et a comme famille non Natasha bon na besoin ça na chic boto litrololo chic boto litrololo na pesi ba boto parce que na itu wa famille na habite on se comprend famille sikoyo ya Natasha basa mais boto wana mde ça nini les ofingama yana bino le mso da be boto bakoto mais comment bazo finga bino on se comprend Natasha woye ba no pété nous doit apporter plainte ozo o te famille boto mde ça nini et fondé mais c'est tellement Natasha de la personne publique carrément mukile ça nini baba Natasha mde ça nini a fondé au moins me blonde ezala pesa moi dossier ke bongo au moins me blonde ezala ka ya dossier pe ke ka bongo ke sikoyo parce que ndé toza boye mutako sa oté lelo ba personne publique o même si ba te belé banga bato musu bazo comprendre que faut pas ça bien bato musu ba comprendre ça la mabe on se comprend donc nga na kosenga na biso bato tozonga bato surtout na faire kotalama ezaka kofinga te oso comprendre kotalama ezaka kofinga te par contre ba cacher to beba voilà nde toza boye viesuika na YouTube te viesuika na maboke te lobi makambo ekoleka elo musu pe koya sikoyo place mo to kutani Natasha ndaza ko kondi place wala
Souka boni boni. Non, souka ndeni. Or, c'est le moment où on doit entretenir une bonne relation. Très bien. Lelo, marambo et panzina qui ndeko moro, to uti nango kala. Affaire oyo et panzi pena biso qui ndeko wana. Même qu'il y a des fois, il y a ça même pas frisson. Relation au to bandi dans to beti nango 20 ans. Bana to yebana. Mais to décider to moment rapport na moi mora ya YouTube. Voilà. En tout cas, bande on biso to zala bien, to yeba ko entretenir ba bonne relation er en oyo. So mo mo za luwa nga tonto lalu na kana na poema mutute ya omo na rande na raboye na ya na audience partout. Na roya awa po na un problème à Moutouti. Très bien. Donc voilà où on a roulé. En tout cas, merci beaucoup Lalou, Nandingo aux subvendateurs les canaux émissions. Merci beaucoup. Alors, abonné à Boloko officiel, bah retenir ni par rapport à passage nayo. Ouais, na passage nangai abonné nous suis à Dorcas Boloko. Na yebi que ça mba liboso na plateau, les amba soukate et il y a des fois ceux qui marambozali, toza wana pona ko on a eu solo là ils ont m'abêté et ngai na osenga na bandeko na biso to zonga nini to zalaki vous comprenez ata to bando kangana na biso soute mais bonjour c'est important voilà mon amda ki sala maramna ye vous mona donc to koko matina ba point ba cacho ya ba prison ba nini ils ont vraiment qui toroté ils ont vraiment qui toroté to bongisa tous à la malamu tous à la guerre et à la loyale et l'on va guerre moi ya finga ya bani to longola yango parce que finga et apporter nango et l'autre côté donc ngai déjà merci que va dédicace maman à deux personnes des cowboys là na ba des poto cowboy OK na pesi mbote nanga mon vieux Goms Bamba Simo Goms Bamba l'homme de 3 noms la pesi mbote en direct de Paris et boutique d'habillement Yannick Makaya, Babi boutique d'habillement Brian et pas Yannick Makaya. Musikate awa na veni Boyera, voilà Boyera, kana kauka wana dans avenue Victoire au Koti, kana Boyera wana tout somba bilamba la boutique d'habillement Brian et pas Yannick Makaya. Merci. Merci tout ceux qui voient. Merci beaucoup hein. Il faut pour la télévision. Il faut quoi ba on appelle ça mbote belé. Mokila lokondo. Mokila lokondo, on appelle ça mbote belé, maman na émeraude, maman na Tema, maman na les Mail. Merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup Nabino tout besoin qui bakol la émission du début jusqu'à la fin. Un grand merci, vous continuez toujours à s'abonner massivement, liker, commenter, n'oubliez pas de partager. Merci beaucoup na Dorcas Bolokoko depuis quelque part. Merci beaucoup na famille Boto. Merci beaucoup na Romoy, il mange pro une fois de plus. Merci de abonner tout ya Bolokoko officiel. Voilà ce qui kolonzamba zongité tozo ensuite deva itandoike tokoya tokosola n'actualité oyo et Coco Telso. Je vous aime bien. Bye bye.